Donc c'est un problème politique. Et puis pas c'est ça va dirigeant la Bissondé. Ce va dirigeant la Bisso au moni Moutoto perdant le quoi Laurent Désiré Kabila. Il y avait beaucoup de soldats du peuple. Azaki na bere, mon bato batala ka bere na azaki na bere rebelle. Mazaki na makambo azaki ba point mo positif. Mais bato ba peka no yebe memi na biso azaki ba Rwandais. Bato ba ko tse poser ka ba Rwandais parce que ba lula biso déjà. OK. Donc tant qu'il y a moni qui a na kota kuna bo pona zo accès kota bona fona luka bimemi na bango. Nda zo ki Rwanda. Mais tant ka kota Rwanda awa, tu sais que le père c'est kenini. Abi aux otages. Aux prisonniers à bateau y na bango. Parce que les gens qui ont biso kakate ba Rwanda parce que balula ka déjà na vie ke bana mutalula ka monuli. So za na camarade mo moneka Laurent Sokoko azana pouvoir ya ozongi sa musique te ebeta na poto azanani. C'est lui qui a bloqué. OK, tu n'as pas so basangana parce que Sokoko azaki place mususu il soutenait révolution ya Babokechu. Mais cette révolution ça a commencé où? Révolution là et bandaki ndengwana te. Et comme il faut changer forme. Et comme le rôle contre le président de la République. Ok. Oh, nous sommes lutter pour que tout le monde s'en mboka. Si on a président de la République, et guerre on est éternel. Si on tourne Boketu, idée ni nazana mo constructif pour la mboka la Boketu n'a rien dans sa tête. Assez les gars politique bon ça bandira autorise bon na makambasa so. Ozo makana ba président. Tout parce que Boketu mbon no station qui a celle gars oni. Et c'est fallait l'accès qui yango. Abete conseil Boketu ça yelo te Boketu za kiwana. Et un groupe de gens na poto bato so babongate ça na bato mususu ba souffrir voilà bakasi siko ndamba bato ba souffrir wana bataka popo ba mususu banda bakenda poto balinga bazonga bakanise ke so Kabila longwe Kongo bongi ba kozonga ba moni Kabila longwe Kongo bongi na okate e bebi su koleka kutu ne kutu Kabila tikaki yango donc espoir na ba pa roya ezate ba mususu ba kono ba 60 ans ba nini so bakanda wana nyonso ba serenia na sima Boketu quoi tout la bande ya Laurent Sokoko te tout la bande ya Boketu te Boketu ana lit moko sa te Boketu azana maele te otondisa on bosali test omoni Jibena Wera bande konanga Jibena Wera vraiment procédure na bino na yebeza mulai après ko beta nini awa na le 30 juin bokebeta suna poto bosala makambo par force te bola na bato bazo pousser bino par force te. Il y a des choses où l'autolinga qui peut ça va changer dans le comportement na bino pe. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Balata baposa, enfin molakisi ya solo aye Rose Couture, la haute couture au rendez-vous pour événement na bino nyonso, anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture pour olata kitoko batonga bakosa. Pour tout contact, papa, maman, bana, pona biso nyonso tout, babetela lisolo te. Luka Rose Couture pour olata kitoko bavoitité.
batonga bakosa bavoitité. C'est dans l'unité, mesdames et messieurs, que nous allons vaincre l'ennemi. Fidèles téléspectateurs de Nouvelle Tendance Télévision, également Toute Info, abonnez-vous massivement parce que l'heure est grave, comme disent notre frère Bokechu. Bien qu'il est ennemi de la RDC, mais il est notre frère Bokechu. La PCI Mbota Lobarake. Non, l'heure est grave, l'heure est grave. Mais ce qui m'aujourd'hui maintenant, ils ont un dengue à aventure, ils ont royalement un dengue à solo, mesdames et messieurs. Sachant que l'ennemi est tout près de notre sol. Et Tikalikaka seconde, pas plus de 5 secondes pour ennemi à franchir sol congolais. Parce que tout ce monde a que non, bakondio bazaliko kambabiso bazana vérité te bazoko quand même pas nous dire la vérité que l'ennemi est tout près de notre pays. Bazoko quand même pas avouer vérité que nous sommes envahis par l'ennemi bazoko kate. Est-ce que réellement monsieur le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, c'était normal il y a que libérer les deux soldats rwandais oyo bazalaki capturer l'autre fois na ba FARDC na biso? C'est la première question que nous devons nous poser. Tokangi deux soldats rwandais parce que bayaki kosala trouble na Congo. Et monsieur le président, je mieux à libérer bango. C'est parce que nous avons peur. Il y a Rwanda. C'est parce que nous avons peur. Il y a Kagame. C'est parce que nous avons peur. Il y a un ennemi Oazali, un petit outil. Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple, disait à l'époque, quand il était vivant, paix à son âme. Abi, ce petit tout là ne peut pas marcher sur nous. Mais aujourd'hui, tu vas trouver que non, nous sommes inférieurs. Pour la petite tout c'est parce que Tozo Lingaming diplomatie. Le président rwandais qui est Kagame a sali déclaration pour dire que non, même si nous allons chercher na ba voies et moyens que notre solo la dialogue alingi angote ya lingi guerre. Alors cette fois-ci nous allons nous battre, il faut tout bunda. Mais comment ça fait-il que non yom tozo luka guerre mozo la que non bon comme pays na yo zali mukie toko bunda na pays na yo te, nous devons nous battre na kati ya Congo. Donc Congo les ali pena poubelle, Congo les a esika oyo ataba bakufi ataba tu bazoki ataba bakimi ba village na bango, ça fait rien parce que c'est le Congo. Congo est synonyme à lâcheté selon le président rwandais pour dire que non na pays na ye toko bunda te toko ya ko bunda kaka na Congo. Cher messieurs, l'heure est grave. Nangonga auto komi o ezali souté à chacun pour soi, Dieu pour tous. Et comme chacun a une unité nationale pour que tout le monde ait un ennemi. Franchement, je vous dis la vérité. Bande qu'on a biso à diaspora. Bande qu'on a biso to vivre en capitale à Kinshasa. Bande qu'on a ba différentes provinces ya Congo. Tolo ba souté que notre guerre aux na est parce que ils c'est comme si est on est ali pays voisin. Et c'est comme si est on est ali na libanda ya Congo. OK, est ezali na kati ya Congo. Ndenge butumbe zo bunda mana est ya Congo, eza ndenge mo pe bitumbe ko bunda mana Kingasani. Ndenge moko bitumba ekoki ko bunda mana Loja, ekoki ko bunda mana na Bandundu. C'est-à-dire que notre tozala uni. Tozala na unité nationale pour que notre longa ennemi parce que ceux qui to meki to sala ba aventure ennemi azali ko kota na mabele na biso. Toza ko beta lisolo ya kota la ete tozala na unité nationale to moni wenge uti ko sangana. Bravo na wenge. Mais est-ce que c'est important que ce 30 juin, Wenge beta concert en stade de martyr? Parce que l'année dernière, tu as comment la ce qui y a ça ne va pas dans quatre pays. Le 30 juin, à ta défilé, tu as non mon athée. Ce qui une fois que notre pays est autant pour la malamouté, au moins le 30 juin, même à ta défilé à Pambato au monde athée. À ta déplacement, président de la République, à se déplacer à Rofanda, à Kotika la concentrer parce que le pays va mal. Mais c'est 30 juin, est-ce que c'est important que Wenge ait ses produits dans le stade de martyr? C'est une question qu'on se pose, mesdames et messieurs. En dehors de ça, nous venons de voir entre Bango na Bango, Bakomiko Wele na Bango na Bango. Monsieur Laurent Sokoko que je salue, Nayo Bakayeka na Congo, Monsieur Laurent Sokoko, na ba poulet naé parce que yem tané ko boko la ba poulet naé ba boké tuer les autres. Na ba ba poulet naé parce que yem tané ko encourager Bango. Yem tané ko soutenir Bango na soi-disant combat. Oh depuis ba ko combattre, non tout le monde a résultat à combat na Bango té. Il paraîtrait que musique et zongeli ko beta na poto. Si cela est vrai, merci à M. Laurent Sokoko. Mais si c'est faux, pourquoi faire de théâtral comme ça? Pourquoi faire de théâtre? Ce n'est pas important. Voilà. Nous sommes comme invité, nous avons
voilà les alliés vraiment ba grande ligne pour ne pas kotanga yango na ba papier fallait qu'il na loba yango bongo pour boyer ba souci neza kata mutema nanga pour na komona ete mboka ezali malamu te. Rendez quitte notre invité d'aujourd'hui. Vous s'abonnez massivement à la télévision Abino Tout Info Télévision. Vous s'abonnez massivement. Rendez quitte à Mbote. Boni. Merci Dona Konde. Boni santé. Santé Nangolo Nzambe. Outaki koku fait la noko mais c'est ça condoléances na yo pe na famille na mobimbo ça fait déplacement outaki na ngambu ya Bandundu c'est ça na Bakongo na ngambu ya Bakongo na Matadi précisément boni ko ya mboka wana Matadi boni bande ko na biso Matadi lo lenge nini lokola analyste lokola journaliste lokola mutu ya média tango komi na kwa moko ya République omoni osala ki constant ndenge ni bazali ko vivre kuna na kwa ya mboka wana. Merci Dona Konde, merci na balandi onyo soya bazolanda biso partout dans le monde, na confiance au pesa biso na chaîne Abino Nouvelle Tendance et tout info. Voilà. Vraiment naza na regret ya ko lekana émission parce que nazo préparer émission pour na Matadi, spécial Matadi. Na regret makasi mon cher ami. Regret ça nini? Regret ça que Matadi est comme une insécurité moko totale. Matadi, il y a des criminels dans Matadi. Ah bon? Oui, ces criminels, bah, pesi kombo na bango, union sacrée. Bah, sangani, bah, criminels, ya nzanza, ya mvunzi, ya muano, ya nini. Donc, bah, sangani, bango, tout. Sikoyo, bah, zo ya ko attaquer, bah, changer, bah, zo bomba bombi, bah, changer. Et puis, la police n'existe pas à Matadi. Donc, absence totale, il y a la police dans le ce qui se passe, c'est quoi? Nous, na minute, bah, policier formé. Voilà. Les policiers ba comme kokota ba volontaire mo quand tu yoka ba jeu ba la tu teni au comme nos policiers sur la formation ça dit faut nini na liboso ça quiti ne formation liboso quiti voilà donc pour il y a ko matraquer montu faut quiti na so là quiti un bon policier. Alors deuxièmement ba policier wana ba na contact na ba kuluna na ba ta machette ba tabani ba ibani donc tant que c'est l'opération na ebo obinga la police azo sabino que en tout cas na arme té voilà. Alors na kuti débat moko za kuna na Bakongo ba sengi mwandantie na sengi alobi ke ba pesa ye autorisation abimisa mama kesa na ye basi salikamba kuluna mais babi l'état boyi. Mais si avant mon atemi aya peut-être que senga ba pesa ye oui bien sûr mais gouverneur de la ville il y a kuna donc makambo mata déjà gouverner parce que jusqu'à présent ba na problème. Bah salaki élection où ils légalité. Voilà. Bah salaki élection où ils légalité parce que à tout matubwana normalement il faut si sa mandat na le chef de l'État dans 5 ans, il faut si ça 5 ans après bah ça parce que beaucoup ça la élection remise et reprise ça mananani. Parce que c'est Atou Matubwana qui était le gouverneur. Voilà. Alors, ce que est-ce que Kolomwana est au détournement, et ça va preuve. Alors, et ça, l'isco qui vide wana et pési sikoyo. Insécurité totale, mon cher. Na moni batu musuba comme kosomba ba arme mo ba calibre 12 mo eza kuna ba oteka $100 na village moko na yebi kombo na ngote. Donc après la se sécuriser. Donc na minute to faut to aux États-Unis. Il faut mutu to asoma mundu qui peut se défendre. Na Matadi mais même la ça faut commander wana. Parce que vu au moni ki kuluna batu ba mona bazomo na grandeur na ngote ki kuluna les obota na pauvreté. Voilà. Pas si tel maison les cas. Diam des moins cher, le tokoza moins cher. Bato ba mili ba langwe elo ni rosalama folia tanga ko nzala akumi kotala elo ko zala ndako muninga pendant que biso tozo sala ba émission pendant que biso tozo ko lukaka ba stratégie to ko sa potoné sa libota na biso et ne veulent pas travailler problème na ngezali ke yo lukela ye na buto eka na machette na munduki na ye abotolio c'est tout. Alors moto ko sécuriser biso c'est la police parce que nous ça la police ezali ko kengi la population na biloko na ye mais policiers ce ko ayebi yango au contraire yende musana eza ko boto la population na ko beta population mais ce ko absence wana ya l'état président de la république bien que Wimboka ezali na mito to la insécurité na est to comme sous insécurité na Matadi absence ya l'état ngona que non gouverneur mutaza en place té donc eza ko tambola mamala muté est-ce que ba ko revoir yango té alors ba jeune na Matadi ba se mobiliser ba sali structure na bango moko ba jeune ba la souste na butu na moi bazo kongola ba 500 francs na butu ba tama na mégaphone belule café bitu likutu mosi na nganda likutu mosi na inzo dans litoi mo libanda muso na kati pour bato wana ba ko frapper boyibité parce que la bomi déjà ba te belé ba bomi ba changer ba silence de moi zo banate na ebisio na butu ba mbwa bazole obanga Matadi
Et puis, c'est partout. Tu sais, donc c'est partout. C'est partout. Dans Matadi est tombé dans l'insécurité totale. Je vous dis, ceux qui sont na Baoba, la police est à gauche. Il y a propre niveau de poteau. Mais les policiers sont morts na Katikuna. Voilà, merci beaucoup mon frère Andekita. Yom Tosalaki sur le terrain, na Matadi, où constaté vraiment sécurité. On nous demandons na ba autorité ya mboka ete bo mekape kota la situation ozali koleka na Matadi ezali malamuté comment la keno ba kuluna basangani po ba misa kombo union sacrée. Il y a union sacrée, c'est que a fini peut directement union sacrée. Donc c'est au président de la République, premier ministre, bah député, bah qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver solution na Kona kuna. Donc bah rebelle, bah comme ils sont na Matadi, bah rebelle, bah le moins kuna na Goma kuna, bah comme ils sont na Matadi. Et c'est grave. Alors mon frère Andekita, tobeta lisolo rapidement, il y a Mboka Congo actuellement au tozali kobeta lisolo awa, kuna Nego Kagame a déclaré guerre contre Congo. Il y a lobby que tellement mboka na ezali mukie, alors guerre en to bunda na mabele na été pour mabele za mukie. Donc to bunda ngoka na Congo awa. Donc to bunda ya linga to bunda, Rwanda linga to bunda. Yo monde nso to bunda na ye ou bien to solo la kaka to négocier. Mon cher ami, obi na regretta ma case tant obeta masolo Congo na comprendre la tête. Toi na bato mayele na mboko o sakanate. Voilà. Likamba Congo ça lokola maladie moko basali examen bamoni na bango eza typhoïde bakisi pas typhoïde eza wana meto ko bikisa yango te. C'est trop grave pe sangana mawa papa omoni mboka oyo so ki même na poto tuni munde la bano pays wana eza pays moko riche ya pays mo béni ya pays mo ya nzambe e bakamo abiso ba tala yo dona ba futa yo $100 ba tuno vivre ndeni mo mundele tata la biso. Alors que sont ma mancas. Est-ce que bien pas tout normal. Abi soto la mon soto la bango ba kufa. Situation obiso vivaka. So person munde c'est la mort. Yango za so ki mutake poto pas so ngeza ba pasi ba ki makana ba poto. Exemple rural ezan non même ba nyama ba salango. Même ba nyama so bela bilo za susté ba voyager ba ki. Ba ke le sika bilo zali. Voilà, trouver ndenge ni pona bitumba na Rwanda. Bon, question on a lobby n'a déploré pourquoi parce que Rwanda ko sauté d'une manière tactique hein d'une manière normale Rwanda ko bunna sauté ce qui Rwanda aussi la bitumana biso ayebi bato baza sima na bango et puis tout le monde sait que ça bongo Rwanda ti azo manqué biso ti azo sa bloc wana ayebi banani ba sima na bango ezali guerre ya Russie na Ukraine voilà moi mambozo monana eza guerre faut comme mondial nazo kama pele na ko beta satan ota beta on kamba la mama ambosi satan de ko yande ko bebisa ndo se ko bebisa tout satan de so na tuni biso siko nde to sabo to sala pa ya banane to sala tozo soutenir ba Russie to soutenir ba dernièrement on a ki bande ko na biso ba Congolais ba na diaspora ba sala ki marche pour na ko soutenir Russie yango na bino omoni bateau ba ko changer mboka o eza Russie moni Poutine wana ana souci Afrique na niveau sakanate. OK. Bateau ba détruire ce sont des Américains. Oyebi yango mon cher. Très bien. Oyebi yango pe ba homme politique so mo ba homme politique so mabe na ngozani. Eza baza ba péré. Ba banga. Maintenant na banga sur États-Unis na banda banga États-Unis. Tant na zali mwana muke. Ni total ba film ba Rambo ba commando ba bangisa biso. Ba sola États-Unis ba kufa. Na banga bango. Mais na ko mukolo do na banga de Poutine. Poutine c'est l'homme le plus fort du monde. Bato musu ba tsa tembe babanga ki alukuta mais alubi na bango kat. Bokota total. Bokota kama. Et c'est bakoti. Na pele to vandi boye na yo, nazo beta yo. Bon ebi ya bi na banda sous na me ko suko simba yo. Est-ce na koka. O banga ma. Mais na ko banga parce que na bi question na meki donc c'est que Poutine a trop fort. Mais notre problème c'est quoi? Biso mono na kat. Faille to yokana. Okoyoka na biso eza ekomi impossible parce que mundele bike soki biso to yokani kaka ba ye komi perte total documentaire ya Mobutu babi na biso que président oyo azali aimé na mboka na ye c'est que libanda ba olinga ete oyo ba yinie na mboka na c'est que libanda sola kitoko voilà toza ba réponse nyonso Rwanda akoki ko manquer biso obiki albiki to bunda na Congo akota Congo ni aussi ta frontière est sécurisée voilà donc bitumeza de muta a pénétrer frontière na mutwa leki na makasi soki aza makasi akota garati
Et ça m'a montré que tout le monde a place et ça pas l'été que bon ça sur le terrain de foot tout bandi ko beta balle. Ce que mon azama casse armée ka bilo na abandi ko ya. Mais il y a que chaque pays a na balle na bango. Donc dès que toi Congo bo toi pe na balle na biso. Tant bitumé au banda balle pe ba kota. Donc Rwanda balinga to biso na bango da to kuma ba ennemi éternel. To bundaka parce que bisi ko ba minéraux na biso ezali et ce que bango batsaka miso. Donc balinga te bitumbo zo bana e ko bunda makaka. Et puis tant que bunda masuka na munde ka mutako pixa. Voilà. Et puis ça peut na muto à côté là ka. Arbitre ça déjà contre. Corrompu déjà. Donc match est arbitre à ça liambongo arbitre ça cause ta na utaki avocat za Brazzaville makamni abaki abi ah na moni ko ngamo za munene makazi bukati la bango ka tanda mulika bozo kimia. Abaki yango. Donc c'est un problème politique et puis pas si ça va dirigeant la bisonde. Ce va dirigeant la biso omoni mutoto perdant le quoi Laurent Désiré Kabila. Il y avait beaucoup de soldats du peuple. Azaki na bere mon bato batala ka bere na azaki na bere rebelle. Mazaki na makambo azaki ba point moko positif. Il n'avait pas le choix. Avec la choix seul l'ennemi na biso azaki ba Rwandais. Bato ba ko tse poser ka ba Rwandais parce que ba lula biso déjà. OK. Donc tant qu'il y a Monique à nena kota kuna bo pona zo accès kota bona fona luka binemi na bango nda zo ki Rwanda mais tant que côté Rwanda awa tu sais que le père c'est que nini abi aux otages aux prisonniers à bateau y na bango parce que que ba ko linga biso kaka te ba Rwanda parce que ba lula ka déjà na vie ke ba na mutalula ka monuli so za na camarade mo moneka lula ka keba un jour à boto le mois. Voilà. Merci beaucoup, Aaron Nekita. C'est très très bien répondu par rapport à ce sujet. Parce que baloba adage mobo baloba que non so moni mona soso atondani na nzungu. C'est que maman nazali pemeni. Un petit pays, je le dis tout haut, un petit pays comme Rwanda et koki ko soit parole liboso à un grand pays comme la RDC. Alors ce qui a commis soit comme na niveau ya ko loba pe ko gangela ba congolais. C'est qu'il y a yebi que non a simanaye américain baza ba te belé baza oh ba ko soutenir. Et alors nous venons de voir dernièrement mon frère avant de bêta lisolo il y a ce qui le 30 juin oyo musique qui fait bêta na stade de Martyr par rapport à ndenge mboka ezali kotambola so réellement musique il faut qu'à bêta avant de comment on a tout comme on a dernièrement monsieur Laurent Sokoko que je respecte parce que c'est un papa, je lui ai vu à la télé dans mon qui est et je lui dois beaucoup de respect parce que c'est un père. Laurent Sokoko n'a pas poulet n'a pas boqué tu vas bébani. Est-ce que c'est vrai que Laurent Sokoko a zongisi musique congolaise et banda musicien congolais ba comme se produire na poto ndenge zalaki avant? Laurent Sokoko a le pouvoir ya zongisa musique té ebeta na poto azanani. C'est lui qui a bloqué. Mais Babokechu va bloquer mais il t'a soutenir Babokechu. Oui, lui il soutient. Il a appelé ça Bambon, on a tali ba image wana ndenga zolo baba montant oyo appelé ça Bokechu tout ça. D'abord tant le bango moi te que Laurent Sokoko penza à la kisi nako benge nani. Bon moi zoki manga nako benge mais na moni akiti na se makasi. Mo wana appelé ça Bokechu soka soutenir ki bato ba souffrir na Congo. Soka saka to pito moko mais bato ba bikate. Ok, pesa boké, tu vas gagner la vie, ça lui boumouné na matama néwana. Pourquoi? Et puis, yom mokozoya, yom to laisse à gailler, yom to commission d'engwana, après on y les sous, commission au bunda. Monter, c'est la honte. Na kati na bino. Et ça honte kati na bino. Moutou obiso to mon azama yel était, ils ont entretenir. Et combien de gens intelligents qui n'ont biso to zaboué, ils ne soutiennent pas. Ba pesa na numéro Sokoko ben na nasko na pesa na projet na la moisa que eux comme ma république na liboso à ça il va pas le faire. Le même là comme peut-être à côté sur na sur la PC mon sur ba ibiseni na ngwana maintenant il change le camp. Avec ça pétrolier, ça na mbongo, ça na tout ça. Mais pourquoi vous soutenez on va mettre soutenir bateau bazoba, bazoba finga ba président de la République, ba finga Bokechu azali zoba ko banda janvier ti décembre. Bokechu azama yelete ko banda lundi ti dimanche parce que boka kama makambo lo baka na mutu na ye. C'est kambo, ça va. Ozaba na idée na otiko kuna. C'est kambo ya zoba na zoba so basangani ba osani. Bakoma bazoba bango mbali. Ah c'est que Sokoko na Bokechu bazaba na. Non, Sokoko na Bokechu na epso basangana ki parce que Sokoko azali place mususu il soutenait révolution ya Babokechu. Mais cette révolution ça a commencé où? Révolution na et bandaki ndengwana te. Et comme il s'est changé forme. Et comme le rôle contre le président de la République. OK. Oh, biso to lutter pour que to bonisande mboka. So bando bonisa président de la République et guerre wana etika l'éternel.
Soko tout boke tu ba idée ni nazana ngo constructif pour na mboka la biso boke tu n'as rien dans sa tête. Asenga ba politique ba bon ça ba ndira autorise bo mona ka makamba ça biso ozo makana ba président to parce que boke tu mbongo sto azwa ka sala ngoni. Et si tu propose nini boke tu mbongo sto azwa asala ngoni o Laurent Sokoko apesa ki asala ngoni. Laurent Sokoko na landa kiyo combat au côté contre boke tu pana ngeza ngo buzoba bosa ba buzoba. Musique il faut avec dans la poto pour ça les akini. Il a fallu vendre ba dialoguer parce qu'il y a certains éléments on va tomber il faut que ça qui a raison. Ndeti ba éléments ni bango bazaki na région ko musique beta na poto. So qui musique faut na poto ba zemi bando tsama. Et bon ami tsoto na bokuna bango na bango balala na kuna kabakama balala magambo ba mususu to na cause ya musique. OK voilà. C'est comment ceux qui groupe voyager ba chéri ba landaka bango. En tout cas ba ko tsatsa bango ba zemi après la souka bango ba zo ki sasa bana ba kumba bana bazanga ba tata. OK. Même te chose comprendre. Très bien. À part makambo ba sala na bango kuna. Ceux qui ba mise ba ke concert ba mise kingandi ba mise kingandi ba ko zo ba so ba kolanda ba comme état de fanatique ba tie ba zemi. Ole ba za ba parents moko responsable que ana tie zemi na poto na landera moi na ngana boko le malamu akoya awa asundeli kuna. Poto abokola. Poto abokola poto ba futa bana ba sala ba poto éduquer moi. Poto abokola poto éduquer poto sa neso. Banda makambo esila. Muto suba sentensu mutu te poto abokola. Ils assuste pour mobile ko sente kuna a reçoit charge na ya zakuna. Soka la mite mundela ko landa ye. Mais o aye akendeki na concert na musique azonga mundela ko landa ngondeni. Vous comprenez ils a cause moko normal de deux. Ba musicien ba thème na bango o bazo ko exploiter. C'est vrai que l'insanité est bandit l'éloté, mais l'élo comme une extrême. Na koki ko zuila yo ba nzembo oyo nyonso ba yemba ba insanité et musino o comprendre peut-être que ba zemba ba insanité. Mais pour na l'élo pe na tombe comme ya ofungama. Au moins so ba kundi mutu ba finika ba zelo ba tsaka mwa dal likolo pour mutu mona bosoto za kuna tia mutu azopola. Mais ceux qui ba fungoli tombe ouvert. Ndenge ce comme ici ko lelo pinza. Prenez l'exemple joliment imbanze momoko. Ah mama tala makambo butu mobimba tolalite kakaboy. Est-ce que yo ba ko exemple ya bêtise? Kakaboy mais kakaboy. Ya on habite et ça m'a rebatté ça juste. Ya on habite Olandi nze moté. Oh mama tala makambo butu mobimba tolalite butu mobimba tolalite kakaboy. Kakaboy azo finat. C'est ça. Mais est-ce que moi on a comprendre que kakaboy yango ça besoin c'est ça. C'est un geste pe kakaboy. On comprendre pesate, on comprend la passe. Tout comme pas comprendre te. Ya lelo sikoyo. Ya fuenge. Ya fuenge. Atebina fuenge. Fuenge bien ça masoko. Ah te tika makambo wana. Bon yo yebi toza mukongo te. Mfuengi. Ya masoko. Donc vous rappelez tika ke ni matin là. Ya masoko. So to kena to longoni na Kikongo. Ya masoko. Ya masoko. Siko yebi sanga. Siko kuna na poto par rapport à l'éducation bana bango bazwaka moni ke musique comme ko bebisa si lelo à part musique et pour moi so bebisa basi série bolingo na biso comme ya TV dans la minute bolingo yo c'est au vivant bolingo bien bolingo comme série moi sinon ce sera talika série elle a appliqué ma comme nouvelle biso to la pays pauvre salaire et banité. Oui, on a l'inga mobile, moi body, moi parfait. Alors c'est la biloko parfait quand va salaire lobby et c'est que na solo bien lobby ba pirata comme na solo mabe. Si on te va le courir pour la salaire na neza combien? Na nouvelle tendance va foutre nga combien? Tout ça, mais ba peut se former il y a novelas. Il y a novelas. Donc c'est-à-dire que ça quoi paraître mais tout ça au monde na poto. Ba tout au monde na wana a débriaka a sala ka mundila ko PC crédit ko ça baza. Mais biso toujours apparaître. C'est pourquoi mon liba là-bas c'est belé. Il y a pour toi bien ça va te théâtre. Voilà. Tant à combien de coups là que mon azam nyama. Que mon azam au divorce. Ba ko divorcer parce que baza ba tra ko so munguna batumabe. Voilà. Ba ko ko bo mayo, ba ko nuriyo. Toza ba serviteur de Dieu. Dès toza to sala nzambe. Muto no so prêcher vérité. Muto so te abosemu, muto so lo kakimia. Ya ba moni différence ba mission na biso na ba ken piana, na ba muto dikasu, ba baza pour la réjouissance, ba blague kaka. Parce que ça va tout ko fingana ko ça n'importe quoi. Mais soko yé na muto dikasu awa na makambo to lo ba na lo bate. A poser mon en Très bien. Aoloba nini yé mamni na oloba.
il y a des gens qui babi il est passé qui va faire que des lignes c'est bien kuna de basa na buzoba siko mini ya bato basa kuna autant 14 kilos voilà soit 55 kilos kuna ndezo senti ba commentaire après ce qu'on va que mboke bonga la responsabilité n'est pas seulement la présidente de la République responsabilité ça na biso nous partager si nous ne travaillons pas pourquoi cause le résultat papa résultat zati. Le Congo ne changera pas aussi longtemps, l'homme congolais ne changera pas. Merci. Le Congo ne changera pas aussi longtemps, l'homme congolais ne changera pas. Et aussi, avant qu'on a mutuna pour na yeba penza batu boketu bazwa mpifoana bazwa makasi wana lolenge nini. Au moins dans un pays sérieux, na pays penos o batu ya mboka na ba se respectaka. Oyo l'état azana autorité. Batu lokola ba Laurent Sokoko ba batakokanga. Là je vous dis la vérité. Le monsieur comme Laurent Sokoko asa mutu il faut qu'on arrête yé. Parce que depuis un certain temps, et ça na ba politicien na biso bazalaka mélanger na Europe kuna. Et ça na ba musicien na biso oui, ba musicien na biso ba tika ba ngoma mitakala kuna na poto. Ba homme politique na biso ba tika ba ngoma mitakala kuna. Mais est-ce qu'on les longs tande ko soutenir batu wana nyosa monani? C'est pourquoi Dona Condé a recadré Israël Mutombo. Nalanda Kaye a vraiment maillé le macasse, mais il fait des erreurs beaucoup de fois. Alors, il doit aussi comprendre ça par rapport à ce qui peut toujours l'accent, on ne peut pas changer sa tête. Voilà. Tant que Kabila, Bakutena Moïse Katumba pesa dimbote. Abisi moi vidéo, tant que la magi trop, alors il faut réparer. Abi réconciliation c'est bien, mais est-ce qu'on réparera qui? Voilà. Papa, il y a des choses à réparer. Dona, na tsaki moi si nos amis. Abota moi na Fabrice. Tokutini, tokomba mikolo, tokoma matia ba conseil, tokani. Si tu réparer ni na kawana. To bon maman. C'est ça. Alors par rapport à Katumbi abena qui est Jida, il pas bena qui est Jida, réparer ni. Qu'est-ce qu'ils vont? La réconciliation c'est demander seulement pardon, ça va abolir tout. Voilà. Mais finalement on ne pas total. Le diable contrôle ce monde. Ok, monsieur. Mon kilo est aussi le diable a contrôlé yango. Alors le quoi diable a contrôlé yango, azala batu mingi ke batu nzambe. Voilà. Alors batu nzambe c'est qu'on le basa là fort. Il y a encore un peu mingi, bango basa forté. Bango mo reçu baso s'entretuer. Mais si on dit na makambo ya Boketu mon frère on équita. Ba Boketu lelo bazwa autorité wana. Les autorités bazwa makasi wana ndeko. Non makasi. Les un groupe de gens. Fallait l'accès qui yango. Abete conseil Boketu asalelo te Boketu azaki wana. Les un groupe de gens na poto bato nyonso babongati. Ça na bato mususu ba souffrir. Voilà makasi. Siko ndamba bato ba souffrir wana. Bataka poapo ba mususu banda bakenda poto balinga bazonga. Bakanise que ce Kabila Longwe Congo Bongi bakozonga. Bamoni Kabila Longwe Congo Bongi na okate et bebi sous koleka kutu ne kutu Kabila tika kiango. Donc espoir na ba pa roya ezate ba mususu bakono ba 60 ans banini. So bakanda wana nyonso ba serelia na sima Boketu. OK. Ba mususu bazongo cop. Pour le monde bâtiment là. Donc ils a cop. Pas grand montant. Ils a cop pe. Donc côté cop pe ils a copé cop. Parce que côté mundele pe. Mundele passe na moi liberté mon boîtier la pe bango abotia bango poids bolo bakaboy pour mundele ko 600 mundele ko 600 oui mundele il a ko kanga bato na toi refoulé bango ako 600 mais mundele aussi ça te abi bon pays wana za pays moko ya masolo donc bino pe koto et ça copie limite bino pe bozo ndeko na ngayo wana episode na peso illustration ya passe ya Congo za ndeni misala oto ebe pesa bato mbongo la logique la vérité ils ont kotambola susu likoloté magui mensonge vol et comme likolo voilà vérité et anacé mais non na peso exemple muto sala na commune bafuta kaye 100 000 francs comme étant $50 mais ana bana attend ça wana université afuta ndaku l'état kangi était poigné IGF akangi était poigné parce que ça un miracle siko soki siko ke na soubassement okuta nini ba créer ba cop na bango na kata commune opesa sambisio usambe sisi bon papa infraction na ezaya $50 tina $1000 pesa $1000 oh infraction bi $50 tina $1000 mais nous c'est na ngasko $1000
N'a 50 $. 50 euros c'est cocatin. Tous est belé. Donc il te fait croire que mbongo wana ba kabula na bango. Wa bisko l'état. Est-ce que vous avez un man qui a kabolango? Donc, bambongo baliata ya mwana oyebi yango roulage atemi na nzela yo kasi musala roulage osani azala salaire na non roulage osali kelemba roulage osala kopo mobilement donc a créer raison na c'est pourquoi mon roulage tala santé matama mais soki salaire l'état siko lokola a ko rane futa batongo te amoni ke batongo pe ba mi créer ba auto mission vina bango akani misu c'est fini. Na kalezaki ndeni éducation à moi na papa comme moi na sombele côté oya sombele été mais le temps ba parents ba comme ba démissionnaire na ba responsabilité na ba moni moi na Android papa autant qui garde mon to ça quitté moi na fina téléphone ya ce qui a plus de $1000 voilà mais na on ba la lanzala muta moi poto ya bi oh mais téléphone moi na bi dans les années déjà cher makasi ozoki yango wapi. Comment ça comme à niveau ça la téléphone ou l'équipe vit na vie anda kuna bino voilà l'équipe vit comme la tata tina yo mwana on a non ka iPhone 8 femme vous plus mais au pauvre ça la mutuka ta kesa otambola na ngote est-ce que vous imaginez ça donc c'est ça Congo ce que otambola ndengwana siko na loleme wana kaka Congo yotika kwa avancer so ramekita parlons maintenant pour notre clore makambo ya musique na poto alors musique ezongi na poto to ezongi kaka musique ekoki kozonga te le problème c'est quoi to la bande ya Laurent Sokoko te to la bande ya Boketu te Boketu ana lit moko sala te Boketu azana maele te hein ana lit sala te za ba aventure ba sala za ba aventure soki on na koko na bango ya sala voilà ezalaki soki bazaki logique ezalaki bena na ba vraie revendication o kaka liboso ba bimisaki bakobenga ba ministère parce que ça fait très longtemps likamwane umeli ba ministère bazo se produire c'est ça comme manque d'année na mboka na biso alors loko les ndenge wana ba bengisi ba wera ba waze kwa ba bengisi ba tutu mayele ba ministère wana ba bengisi bango ba vandi en tout cas biso to ba meko boya bo se produire à pona situation telle voilà alors solution ni besoin en tout cas soto yé musicien moko senté mututé toujours ba mesure toujours ba mesure nion surtout en tout cas ba bi exact wa ko ça semi surtout juillet ville le matin que ça to que moi c'est la ben basango basala ngote voilà basango ngote basali ba bengani basango ba lo oyo moni ka boto na sango yakana ili kamona awa to bengana tu vois et ça dit comme force té parce qu'il y a des gens qui souffrir na poto voilà alors ba tout ça va souffrir na bisika ba guerre siko yango tango bino na revendication est comme quoi qui motema mabete et comme eloko moke vraiment vous voulez trouver une solution pour les kambwana tolongo na part na bango responsabilité ba musicien to comme ce qu'on a part il y a côté gouvernemental qu'est-ce que vous reprochez na président de la République voilà parce que président te muto sala musala nyoso po ko bonga. Nous devons travailler tous, les policiers, les babafars, les banani, travaillent à Bissonio, sur le sac et Mboka, la Bissonio, soit valorisant. Quand toi tu ne travailles pas, au Lukanin, Bandekora Bana Poto, Bazoliana Mundele, après Balo Banabiso Makam, Toro Kabandeni. Au moment où qui vraiment, les musiciens, les qui ça, les camo par force, musique ils ont à la poto. Par force, au salon comment? Par force. Par force. Au salon ndeni. Ba mission nyos to mona wana bazana ba maître oyo ba kengela bango. Oui. Na poto. Ils en a ba maître oyo ba confirmer na poto. Baza. Alors soko lingo sa likambu, o lingo sa na force. Ozuka baton no tie bangoti. Yo ka so na beta concert na ngai. Na ke na poto. Soko ba policier ba zwaka bango na ke na futi mbongo na na bi en tout cas ba policier ba ko sécuriser concert na ngai. Yo ka seloni au salama. Tu vois? Et là il fallait ça là. Oui. Et comme ce que force, au bichamba, force contre force. On est na maille, tu es na maille. On est na moto, tu es na moto. Si quoi, bon, vous avez mabé parce que nous sommes makaka, bah mes comptables vous avez toujours. Il faut ça la malika moko ya réconciliation. Qu'on fait voir baboké tu es. L'idée ça là, qu'on dénonce mabé ça travail té. Oh, qu'on dénonce ça travail té. Mauvais tambolaté. Et puis ça va vivre. Il faut qu'il y ait une piste de solution. Il y a une piste de solution, lui ça prend toujours le gouvernement. Parce que le gouvernement a le pouvoir, l'économie.
pour même si mutu atini la bande connaît $100 bani les aka muké mais l'état soit pesi misala na pesi exemple dona konde naloba na bakonza mboka pe ba na biso monika ba bidon oyo ya ba mai auto mela oyo ba pesaka ngo ba bisinga yi 1 kilo ya na 100 francs voilà 1 kilo ya na 100 francs ya ba bidon na ya 100 francs c'est ka batika 1 kilo $10 balingi baliba sunga ba jeune mais ba moni mo sunga ba jeune te ba bi bon to tseka travail oyo za mutu to sa musala pour que ba futa yi to luka bidon e mona na te parce que l'état za na mbongo bambonga lo soko kwa zo wana o azotinda bokechu soka pesa kwa ta usine moko ya ba kolokota ba bidon wana batiango que jeune mo ba tekele bidon mo na $10 yo mubiso to langa so ba politicien problème akomoi za kolia komela kovanda kinyaka et le kamo c'est moi le peuple la senga kolia komela jeune le retirer ba bidon ateke ba bidon $10 $10 par jour par jour par 2 jours par une semaine so net la jour wana na betka ta 10 kilos na ngai voilà $100 na nga na peut chéri na nga moi 30 moi ni na on te ça bien oui en tout cas vous tout ministère vous t'occuper va monter oh président le can botel bisoté ce sont des petites choses on va pour ça mais bon ça la monter il reste le déso pour mabiso ba ku na nozo monisa nini eza passe ça non qui a makambo ko sala so qui a zo mbo wana on sa ki kulu na te en plus de cela Rwanda c'est na biso guerre ba kulu na no so to yebi so ki ba zuba ngo ba même bon armée et c'est Rwanda ko telema c'est ba ku ba kata kingo mabe pour kulu na biso azo souder même machette comme moulayi Tramoti na qui m'a donné machette la nio voilà malé mais to comment kinde na pona to chiter alors est-ce que juin déjà dans mois juin le 1er le 2 juin déjà les lots est-ce que Wenge il faut pas se produire le 30 juin par rapport à la situation actuelle ya mboka ndenge est et ça vraiment malamuté par rapport à ennemi à ngakota le 30 juin il faut tout le monde a fête il y a concert il y a ba Wenge na stade de martyr oui ou non question posée ngai bana poto bana partout bana mokili mobimba ba konza mboka bolanda ngai non senga bino liboso pardon via mutu ya na tina te bokanganga bokobomanga bosalanga boye bozona bino litomba te tomona ba boma après epesa nini epesa nini ça cimetière te mais mutu moko azali nzambe oyo tobangaka nzambe parce que yo lelo koboma mutu na mokili oyo tribunal ya nzambe kozala voilà parce que na mokili oyo tribunal ekotela yo ba okotela mais un jour ta vie un jour ozala redemander pa ya nkolo na yo yango tobanga nzambe tango bandeko bazoleka toloba boye c'est pour sauver des vies sauver des gens voilà to sala ngote pona ba intérêt mutu apesi biso mbongo azali to ba makambo za vérité soki bolanda bomoni ke za bongo soki bozala loba bozala nzambe te so bozala nzambe bozala pour biso et na ba idée auto bimisa a pour que mboke changer otondisa ngo bosali test omoni jibena wera bandeko nanga jibena wera vraiment procédure na bino na yebeza mulai après kobeta nini awa na le 30 juin bokebeta sous na poto bosala makambo par force te bolaka bato bazo pousser bino par force te il y a des choses oyo tolingaki pe ezala changer na ba comportement na bino pe vous avez vous avez la part de responsabilité par rapport à d'opinion oui par rapport à la réclamation yo zama président peut se mo conseil tout na pasteur mukuna et ça n'a pas si tout le pasteur mutasala que mission wana nani Marc Tabu voilà tango ba combattant ba côté que l'église babi ke mukuna oteate so oteate ete na est mukuna facha alobi makambo bo sali en tout cas nzamba opinir bino boko mona makambo nzambe to sambela nzambe opinir bino et celui qui le mukuna akomana ba combattant abina ba combattant bolimbisa ngai na banda ko soutenir Kabila na zaki na erreur bona bo asenga ba combattant pardon ya ba combattant ba ko senga nzambe pardon mais yenda senga ba combattant pardon vers ça comme ko soutenir ye la lutte ya toujours donc lutte wana ya mboka ko bongeza pour la biso nyonso vous voyez ya pour la biso ko to sala par force te to sala d'une manière et non bien maintenant ça m'a bien obligé la porte pour se déplorer bien pour la misère bon que bon ma besoin ba salité souvent ça non to créer structure moko nini va bien la censure pour la menace si c'est tout le monde nzembo ya tsana no boye nzembo ezoko kenena na forme ezo la sapena tsana no boye muto atsa bazo passer makolo so leti nzembo ya wera wana ya cri wana ya mama fongi ya fongi bien non sus
ya fuenge aya c'est la lingala siko yoka siko roi David bana ba soki ba kini nini balingi bafinga mikolo ya fuenge siko na lingala no abanda wala ba string bana balati soki ba string maman yoka siko tala balati ba string ba momi ba nyone balingi ba mona ok voilà balati ba string ba petit balingi ba mona fuenge yo fuenge yo et tout le monde dans comme ton nom na ngona ko na ngo fait photo baluki sko na simo pesi on la c'est derrière Loris est là congolais je lui parle ka maman Loris ya fuenge Nous avons des bêtises. Et qui est une censure, et les canipés, censure est comment corrompu, censure. Et ça, il y a souci à micro, à simba en côté, et ça, il y a souci à blocaka, sauf que la censure, ah, petit, nous avons même besoin de ma mère, ce qui va créer, petit, nous avons les cathétres, bon, peu les canés. Solo là. Moi, descends, nous avons les kinango. Et qui est baby ça, de génération en génération. Novelas. Même novelas, c'est le Rokanga. Théâtre de la sous impact tant que tu shifter la TNT mais c'est ce que nouvelle c'est sur en plein basi na biso la ligne bolingo nouvelle c'est ça na Congo te tozana makambo bela mabe quelle la piscine ça autant de piscine na fikini wana 2000 personnes dans sur la piscine sur la combien de sur 6 mètres wa bozo mitya bo soto to bozo sokola ala o yazo bimisa bo babo oza bato bamusu baliaka bamadesu bamusu baliaka bali na kati kuna doki tala siko piscine mais oboke na piscine na mundele moni ke piscine banda efandaki moto osokola te mais siko tala image ya piscine bato clair mais nini esalama kuna oyo la sodomie na kati ya piscine ndeko nanga yango nasengi kaka vraiment mission au interpellé bandeko na biso na sengi toli na pesi toli na bandeko wenge le 30 juin boza na concert c'est vrai bon na concert mais bo tala sko makambo ko mene po bino nyonso so to bio bazo combattre bino tala sko makambo to ko mene na est to na problème na pesi pe nouvelle na matadi pe to na union sacrée kuna ya bakulu na bakulu na côté ba criminel ba ko côté la batu combien ba foyer na souffrance et mboke etambola bien te biloko zo mata et ça faute à président de la république te à la volonté à ça malamu mais bato azo travailler ba kabila lobaka awa qui na entourage ma bebo finga ye boloba ba n'importe quoi le lobo pesi raison donc mokili yo to na biso na ba raison mais toli ko kanate toli ko pesa na tolérance te pasi na biso eza mundele na zone ko la biso alingo tsa biso na division pour qu'il y a régner alors bande ko la biso o baza liboso na biso ba céder na bango na makama mundele po biso to nyo kama et le retour ça ça to te ya kabango nzamba ko limbisa mitema na bango de façon que baloba non na mundele mukolo baloba non na mundele Rwanda osaka na biso te papa bobi makamba Rwanda mobutu atinda basoda na Rwanda bakota ti soki na biarimana soki nini bakota babima donc Rwanda ko sana biso te donc même monde ti monde ti que Rwanda ko sana biso te. Merci beaucoup Randekita, merci beaucoup mesdames et messieurs Bolana ki biso vraiment attentivement na yebi que vous êtes tellement ébélé à cause de l'émission, puis vous êtes tellement ébélé à cause de commentaires, vous allez également s'abonner sur Nabino Asika, toute info, abonnez-vous massivement également sur Nouvelle Tendance télévision, vous devez vous abonner parce que les amis, ce sont des émissions où il faut vous soutenir parce que je le dis tout haut, je n'ai pas peur de personne parce que les autres ça là il faut valoriser ma valeur. Nous cherchons de valeur. Tout ça sur la poste il y a ma population oyo azaka kana poste ya kosala asala ka buzz pour baye un petit azala ki na kati ya banganda komela babiloko makasi na olo ba fanatiki bagangi ba supporter bagangi mais hier na télé sous na ba YouTube na moya soni sous liboma plus que même avant mais bon la mutu o ba soutenaki bon soutenaka ya sans valeur c'est pourquoi je le dis en tout cas vraiment je le dis avec tout mon cœur que dans un pays sérieux le personne quand le monsieur Laurent Sokoko va ta okanga parce que ne vous étonnez pas que notre demain après demain tout le monde a que non on n'est pas soutenir bata 1,23 bon c'est étonné parce que montant azon ba $5,000 ba $10,000 $2,000 continue la boketu on va ridiculiser mboka boketu parvenant ko kota drapeau ya mboka
boke tu parvenir ko soit drapeau atumbi yango a brûler drapeau ya biso ya Congo oyo ezaka na tant so drapeau telema yo telemo tshelo boko na mutema ozoka passe na mutema kena nzambe mboka yo tina c'est pas so biso to mo boke tu atumba yango mais muto soutenaka boke tu wana bimi le roi Sokoko et pour dire de n'importe quoi pe boza ko applaudir boko betele maboko donc c'est à dire que non il est prêt et capable de soutenir pe M23 azonga maloba Israël a réparer parce que rien n'est impossible quand même monsieur Laurent Sokoko a soutenir M23 soutenir un peu va te belé parce que le mutoka boketu asala kanini pas de $5,000 asala kanini mais $500 sur la mitos ko boketu a comme go finga yo pas responsable mukolo boketu a comme go finga yo ce n'est pas normal en tout cas congolaises tout le cabas valeur congolais ça c'est l'importance de l'amour à mon père pourquoi pas ni biso ka ba refula biso na libanda mais biso na to refula mututé ba chinois ba ya ba sala ka ba bombe ba sala ba refula na bango ba to ba kanga ba ba bombe on a ti ba refula ba wote ba sala bango ba continue ka ba faire ba sala wana président mais sikoyo est-ce que c'est ça tout le temps ma belle président oui président pas couper il y a mot d'ordre il y a quoi ça il faut pas s'assurer ma belle à Congo té à ça peut la continuer aux na Congo président ça peut ça mot d'ordre ce n'est pas normal en tout cas to lingambo kanabiso sincèrement mais c'est Laurent Sokoko aux alliés pétroliers aux alliés mbongo ebele ceux qui ont salé qui attend entreprise moi ça la rata ba mai que non on peut ça bana batunyo so bazana misala te ba jeune garçon jeune fille nyoso ba ya ka entreprise on va voir ka mai ba teka ka ba mai oh papa ba zo ka 10% tout to kende kuna ba zo ka ba 10% ba 5% biso tout si teka no ba to ba ko sala lelo na este ba tene ba comme ko réflexion même na ba Brazzaville ba bo na biso mais finalement l'émission est finie. Abonnez-vous sur Tout Info. Tout Info Télévision, abonnez-vous massivement. Au revoir, à la prochaine. Bye. Et Yasika na Kinshasa. Boye tika la kozala te makelele ya tata lopango esili. Toronto City à Maluku. Bana RDC congolais. Opportunité ya sikamo na mboka pe sibiso avec $4,000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango. Avec le $4,000 okoki kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salamine nini. Obanina avance $2,000 et le 2,000 qui reste au kofuta yango par tranche 500, 500, 500, 500 P okomi kolo lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout, pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as une concession, Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et concession Toronto City. Et après avoir fait la bêtise, surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo, à 2 entrées, il y a raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. C'est juste pour dévier, pour que les soient fiables, de se faire ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes national caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu visiter nous surtout. Parce que c'est quelque chose à moulay. Concession à mounen est tellement facile. Komi tata lopango, tona komi mama lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact ya poto ezali. Ya Kinshasa ezali. Mbongo ya muke avec $4,000 okomi tata lopango to mama lopango makelele ya bayer bayo